pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonsoir à tous et bienvenue sur Eurotech TV dans le Congo en marche. Bandeko balandi mbote na bino mbose bitikanyo so bosangani. Bobeti libaku ya kolanda biso na kati ya mission na biso ya lelo tozali bongo vendredi 10 mars 2023 bandeko esengo eza ngai pona okuta na bino quasiment tous les jours pona solola pour la tina politique ya mboka. Lelo politique ya mboka ezali dominé na makambo mibale. Ezali dominé na bitumbu ezana esa République démocratique du Congo otosanango plus de 20 ans bitumbana esila raté, et puis ezali bongo dominé par ba émissaire ya Nations Unies na kati ya République démocratique du Congo, tout précisément na Kinshasa, et sikanini bakei ko palper du doigt cesser le feu oyo banguna babaike baotika, donc batiki yangote. Alors bandeko makambwana ekoleka ndenge nini, et puis to sola lisusu donc réunion oyo esalamaki entre conseil ba membre conseil de sécurité na gouvernement ya République démocratique du Congo, ba solution nini ba tirer nakati ya masolo oyo basola ki nakata mboka. Donc to sola ngo vraiment bandeko balandi. Donc merci beaucoup d'être là, merci. Et puis voilà. Donc sanction contre le Rwanda, la machine est en marche.
wana bandeko lelo to banda bongo na revue de presse potoye ba journaux e koma na kati ya Kinshasa o koma kana libanda ya Kinshasa balobeli likambwana na angle nini donc tokolobela vraiment yango. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies visite la République démocratique du Congo sur fond de violation de cessez-le-feu par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Les journaux parus vendredi 10 mars à Kinshasa appellent aux sanctions onusiennes. Donc, les journaux nyoso ekomani na kati ya Kinshasa lelo ezalaki lokola mutu moko bazali kosenga ke ba émissaire ya Conseil de sécurité ya Nations Unies au bazana kati ya Congo bazwa ba sanctions contre Paul Kagame puisque yende mutu azasima ya banguna ou bazana kati ya Zamba bazo bunta bandeko na biso plus de 190 000 personnes na mwa lelo bazana kati ya Zamba bazali ko lia malamu te ba soins médicaux ya malamu ezali te donc batwana ba koti po bayiba minéraux o Nzambe atia biso na samabele. Donc bandeko esengeli vraiment que potolonga ba payana potolonga banguna wana biso nan ba congolais tozana bomoko soki tozana ba bomoko te ndeko lelo ba mindele balobi bitumba ozana Congo etali ba congolais etali biso te mais siko so biso tozana bomoko te tokosuka esika nini. Donc ezali vraiment eloko mutu na mutu faut se poser question nazangambo nini nazangambo ya bapaya to nazali ngambo ya république nazali ngambo ya banguna to nazali ngambo ya peuple congolais wana esengeli vraiment na mutu ayeba yango puisque soto yebiango te bandeko ezali pasi ezali vraiment passe. Voilà, j'espère que son eza malamu. Je m'excuse. Nakanisi son ezali bien. Nangambo na bino. Yango nazali komeka. Voilà, exact. Son eza bien. Parce que moi, Eko ezalaki. Donc, esengeli vraiment tozana son ya malamu. Et donc, bandeko bémissaire wana bayena kati ya République démocratique du Congo ezambala liboso te puisque bazalaki déjà wana na 2018 na 2018 wana armée mobimba etondisamaki na ba Rwandais. Armée mobimba etondisaki na batu oyo bazalaki na kati ya M23 basengaki bakota na sécurité bakota na kati ya armée batondisaki. Mais comment yo ko bundisa un pays oyo ben filtré oyo zo senga ba bundisa bango bazana kati armée et ko salamate et loko liboso il fallait tous se séparer nanu na ba infiltré bazana kati na armée na biso avant to bundisa Rwanda oyo bazali ko attaquer biso po mutu moko ta rolinga que non au PC mitindo po akendo bundisa ba parents na ye akendo bundisa ba noko na ye akendo bunta ba camarade ne otika na Rwanda et loko ya liboso il fallait ki mixage brassage au basalaki na 2012 na 2009 il fallait ki na batwana to bimisa mon armée poto bunda somoko yangwana président Musala ou président Tshisekedi abandaki yangwana. Et donc dans la crise sécuritaire qui écume la partie est de la République démocratique du Congo, la diplomatie montre chaque jour qui passe ses limites. Il faut que la diplomatie, il faut que solo là. Batouana, bakoyoka un jour baoutika minduki, mais ezambala libosote. Batouana bakendeke, soki bakei mbongo esili bango. Soki bakei, baebike na sima, totiki bomengo, batouana bazongaka. Mais est-ce que vous avez une diplomatie? Vous avez une chères autorités, excellence dans le gouvernement, vous voyez très bien que un ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut pas faire un bango. Il faut pas faire un ofélé. Bison de photos, stratégie, nous devons mettre en place
po ete bitumba na ntango ekosila esila ya libela moto mosusu aza na makantine te ke non na okende na Congo eza esika toyibaka esika tokende kovwamela mutu tu oyo aza ndinga na République démocratique du Congo ntango bitumba oyo ekosila esila ya libela yango wana azo beta mbela na bakongolais oyo baserva na kati ya armée oyo baserva sous les drapeaux ya République démocratique du Congo lelo loi ekozala voté na kati ya parlement po ete bakoma ba réserviste bakoma bato oyo soki armée aza na bango posa ake koluka bango puisque bango bayebi munduki malamu puisque bango bayebi front malamu donc bazala prêt pour accompagner fa RDC lelo fa RDC bazali formé certes mais bazali peut-être na expérience ya basoda oyo ya DSP oyo baya kotanga na bapoto bakoza na expérience oyo ya basoda oyo bakende na États-Unis d'Amérique oyo baforma lokwa bacommando yango wana baréserviste bozolanda nga bozala motema malamu ya kondima ete soki Congo bavote loi ya baréserviste bose faire enregistrer bayeba esika nini boza bayeba ane nini yo bunda bayeba na kati armée occupaki poste nini ya responsabilité mingi bobengaki bolobino bakipaka biso te so tokosala mais tango yango oyo bose manifester dialogue et montrer limite na yango toke na dialogue to solo la pona bitumba na ici là mais tomoni que dialogue mutu azana munduki basolisaka ete il faut zo munduki na maboko bakobanga yo eloko vraiment tozo senga na ministre de la défense tozo senga na chef d'état-major ya armée tozo senga na premier commandant ya police et puis armée son excellence Félix Antoine Tshisekedi pour mettre mécanisme en place bitumba ebanda puisque ndeko tomoni que na niveau masolo batwana bazana oyoka te tokela baona ndenga bitumba ainsi pour la énième fois les terroristes du M23 ont foulé au pied le cessez-le-feu et convenu à Luanda sous les regards du président Joao Lorenzo, narguant toute la communauté internationale. Le M23 et son parrain, le Rwanda, ne se sont pas prêtés à s'inscrire dans la logique. Seules les sanctions pourront les dissuader renseigne un journal de la place. Et donc le journal estime que la mission qu'effectue une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo du 9 au 12 mars 2023 est le prélude d'une série de sanctions qui vont s'abattre sur le M23 et le Rwanda, son principal soutien. Bandeko, Soki, États-Unis d'Amérique, Soki Conseil de sécurité, Batindi équipe Mobimba. Pour baya kotala na niveau ya cessez-le-feu oyo, Bazali, non, toko le 15, toko bundate, le 14 bitumba et bandi, et puis le 15, Bazali kozwa bamboka, bazo bamboka mike bazo pusana, bit na bazo va koma na Goma. Non, cessez-le-feu le 28, le 27 bitumba et bandi, bazo bamboka mike na nzinga na ba complice na bango bitumba ici la kate. Mais yambala oyo Conseil de sécurité batune bazali na kati ya Kinshasa lobi samedi bakozala na kati ya Nord Kivu bakomona ndenge nini batu bakimi bandako bazana kata bazamba bakomona ndenge nini pasi batu bazana kata zamba bazali komona ndenge nini bana bazokufa na maladi puisque kisa malongeza te ndenge nini batu bazali kokufa puisque eloko ya kolia ezalite ben tempéré na kata zamba mbule zo betela ba mo ezali ko beta ba na mitu donc elingo laksa était
Sur la communauté internationale, bah, sur décision en baloté, c'est-à-dire que la communauté internationale doit compter sur Bangote. Quitte maintenant, il faut quitter Conseil, il y a Conseil international de la sécurité, donc mieux vaut tout quitter. Puisque, vous allez au service, vous avez l'eau au Moroté. Ok, Bazalouana du 9 au 12, Barozana Kinshasa, et puis Barozana Est la République, Bango Moko Bako palper du doigt aux Zolekana na Est la République. Un journal précise pour sa part et qu'il s'agit d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 2666 de l'année dernière. À propos de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, préavis zéro. Préavis zéro puisque Batouana, tant aux autres ça délai, Bango va profiter d'un mois de délai wana pour continuer à dominer. Puisque tant que ça c'est le feu, côté Nabi Sofa RDC, Batika Mindoki. Mais Bango Moutubataka en premier. Bango Moutubaya ko provoquer Bitumba Batali Bosso. Donc il y a ça qui Batouana Balingi Kimiate. Mais Moutua Lingi Kimiate. Pourquoi il faut qu'il y ait na Kimia? Mieux vaut qu'il y ait na à Simbi Munduki, to Simbi Munduki. Tozana M23 ba bombarder qui ba position Yafa RDC lelo à 5 h du matin. Ba membre du Conseil de sécurité ba comment qui lobby jeudi dans la République démocratique du Congo. Mais lelo à 5 h ba position Yafa RDC qui attaqué, c'est-à-dire que Ezali na mis sous il y a conseil de sécurité ba moni ndenge ni batwa ba zamu tout makasi ndenge président de sécurité alobaki que naza dubitatif pour na kondima été M23 ba ko respecter cesser le feu au batil banti le 28 aïe c'est quand Emmanuel Macron mais à cause ça lelo bitumba et bandaki avant le 28 bitumbezo continuer après le 28 est-ce que batwa ndenge wana il faut cajoler bango il faut au caresser bango dans le sens du poil ou il faut attaquer bango ndenge ba ina minduki pour faire bango na minduki narime balobaka wana ezali légitime défense muto ye ko côté le na katandako azali ko bundisa zo boma bana zo boma mwasi azo wombali donc muto ndenge na zamto ko cajolete azali mutu ya ko saela légitime défense ayena munduki o timbele munduki ayena masasi o bimisele masasi ayena mbeli o bimisele mbeli machette likwangola o bimisele puisque ndeko mutu ayeko violer souveraineté na biso toro sali kadote. Le seul cadeau au Toro Sala ben il faut s'opérer Mananzoto et puis Bitumbana et qu'aussi là mais il y a libella. On a se peine dans la position président de sécurité. Alors bien même dans le conseil de sécurité. Alors bi Batouana ngai na osola na bangote na kosolola nde na mukonzi o atinda ka bango. Mukonzi wana kombone Paul Kagame. Ngai na osola na petit papa manate puisque bazana décision te puisque balandaka mi tindo oye utaka na mkonzi ngana ninde na sola fara na mkonzi na bango bango balingo yi ko kangote balingi bango basolola fara na gouvernement fatia lobi niet bazana décision mo ozwate puisque les autres sont dans une décision et que mkonzi na bango tindi bango ba continuer bitumba décision ne ko tomber à l'eau et puis bitumbe continuer toyo kana nde na mutu o atinda bango. Et donc, il s'agit d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Donc, Toronto a vraiment, ce qui vraiment a constaté que c'est le fait d'aller respecter tes ndenge bayokana na Rwanda, ndenge bayokana na Nairobi. Et donc, Toronto a sanctionné ni Kagame toyebi que Aviva Kanambon ya FMI. Aviva Kana plus de 70%. Ya mbongo euta na nyona FMI. Ce qui bakangi robinet wana ndeko na wansi bitumba iko sala 2 jours te bitumbe aussi là. Donc bitumbe aussi là bato bazo bundisa biso to pesi préavis 0 jour bitumba il faut c'est la lelo ou bien ba membre du conseil de sécurité
il y a Nations Unies, base de décision, il y a sanctionner Kagame. Alors, le journal Congo Nouveau publie l'intégralité de la lettre adressée par Christo Febeyeye aux généraux de l'ex-Zaïre. Nous sommes le 15 juin 1995, estimant qu'elle est toujours d'actualité au regard de la situation actuelle. Bandeko tozali na mukanda moko oyo komamaki na 1995 mukanda na ezalaki adressé na ba généraux ya FARDC, les Rwanda FAZA, Forces armées zaïroises. Nakata mukandana ebandaki, qui veut la paix prépare la guerre. Ainsi c'est le document. Tout en appelant la France à maintenir la pression pour le cessez-le-feu, agression de la RDC. Kinshasa s'en tient au schéma de Nairobi et de Luanda. Les lobbies de Solo ou Solamaki na Nairobi na Kenya et Solamaki na Luanda na Angola, cessez le feu et puis Banguna bazon à la position na bango il y a départ. Bisoto téléméluana. Après discussion et qu'on continue na mkonzo atindi bango pour Kagame, voilà Tozawana. Et donc, ce que France, ce qui vraiment va aider biso, ce communauté internationale va aider biso, mieux vaut banda, va insister, comme on a dit, Emmanuel Macron insiste que la résolution à Luanda, na Nairobi, il faut la respecter par les rebelles. Et puis après ça, un ultimatum que lobby sur l'imbécilité, alors, alors qui lobby sur l'imbécilité, à Rosala Nini, alors qui ou à Rosala te. Est-ce que vous avez la sanction? Est-ce que vous avez la Minduki? Est-ce que vous avez la Masasi? Wana to éviter puisque a révélé qu'il y a un nami soit battu. Il est clair que Kinshasa continue à croire en cette nouvelle initiative de paix en prenant surtout en compte les propos du président français lors de son séjour dans la capitale congolaise. Emmanuel Macron on ne sait pas s'il était clair ou pas. Il a déclaré ceux qui s'opposent ou ceux qui s'opposeraient au processus actuel s'exposeraient à des sanctions. Rappel le quotidien. Quelles sanctions? Tolingi ba sanction wana. Lelo membre du conseil de sécurité bazana kata Kinshasa toyeba ba sanction ni niveau Kagame akoso. Entre-temps, sur le terrain, fait remarquer Africa News, le Rwanda et ses supplétifs du M23 refusent de se retirer de territoires occupés et poursuivent leurs attaques contre les FARDC. Macron lobby, Conseil de sécurité va condamner, Bamérique va beleli, Batangi na Kombo Oyo. Président Macron boye rotanga que c'est Kagame qui est derrière tout ça, mais tu comme que non, tout ça ezalaki na éviter ezalaki dialelo ezalaki pour la plaisir mikolo ezali ko kende élection ezali ko ya est-ce que ekozala vraiment sanction ekokwea na ngambo ya M23 pour être lobby bitumbana et sila puisque les combats se poursuivent malgré ma déclaration il y a Emmanuel Macron malgré ma présence il y a des membres du Conseil de sécurité à Kinshasa, mais Bitumbezo continue. Bitumbezo continue, M23, ils allaient signaler Pembeni Yasake. Sake wana, ils allaient dernier verrou avant la côte de Goma. À une vingtaine de kilomètres. Des combats à l'arme lourde entre le FARDC et la rébellion du M23 sont signalés depuis vendredi 10 mars matin vers les montagnes de Supumba Sake, environ 8 km de la cité.
8 km seulement. Bitumbeza à 8 km. Donc 8 km les alliés, batwako tambola makolo pas, bakoti pe saké. Je me demande comment batouana bazali ko poussana alors que bibundeli option tout ça nango normalement il faut tout stopper progression na bango. Comment on n'arrive pas à stocker progression na bango? Ezali peut-être puisque bazo progresser na kati ya ba ndako. Bazali ko progresser mais na kati ya ba mboka déjà, ya wana se utiliser ba minduki, utiliser ba massa, utiliser ba bombe et ko créer ba mambelé ba dégâts et kozala vraiment ebelé na kati ya batu. Ya wana donc ba konza ya mboka na biso balingaka ko préserver vraiment vie humaine pour être donc mais dans l'autre temps de l'autre côté tozana banguna bazali ko avancer. Donc esengeli batuba se terrer pas na bango oyo ba kokena na zamba bakei batu wana ba se retrouver bango moko puisque lelo batu bakolo bamboka nde bakoma ba bouclier humain na bango. Mais soki mutu aza suna kata mboka ana te toko sakaja ngo bien. Toko sakaje bango très bien. Mais est-ce que les loso tolobi non? Tozana minduki, tozana massa, tozana aviation. Ba position à batouana to yebi place eza puisque tozana ba satellite. Soki to bombarder bango. Mabeza. Soki to beti bango massa place bazawana. Mabeza li. Puisque to wako localiser bango avec le moyen moderne. Oyo tozana déjà. Eza na force navale, eza na force terrestre. Tozana localiser bango. Force aérienne. Tozana ba aviation à combat. Tozana ba hélicoptère à combat. Tout localiser batouana. Les baroko makaka place moko boucherie. C'est les barons boucherie. À 8 km. Des sources concordantes locales le rapportent qu'une bombe est tombée ce matin à Mobambiro, tout près de la base des casques bleus de la MONUSCO, sémant à nouveau la panique et le déplacement de la population. Bazo tiré avec ma bombe non conventionnée, bazo beta masasi moko non conventionnée, mindu qui bazali ko utiliser ngo. MONUSCO ba yesa biso babi eleki ya biso na mosika. Mais si go conseil de sécurité, so ba pesi sanction et que batona ba yokité. Est-ce que ba roka mindu ki oyo et ko benga na fa nguna puisque waniza msana bango. Biso ko tsara chaque année pour être conseil de sécurité ba protéger biso. Mais si on va comme le baketona mindu qui te doit massage, c'est très grave. À quoi bon rester là-dedans? Il serait mieux de partir, d'aller voir ailleurs. Tout ce qui est au monde ailleurs, par contre on a clair. Mais pourquoi il faut tout ça et pas Batouana? Des détonations de bombes et qui sont larguées de part et d'autre par les deux forces ne font qu'accroître la psychose, indique la société civile de Kamuronza au Nord Kivu. Elle demande à l'armée de sécuriser la population. D'après plusieurs sources connectées à Sake, des combats violents ont repris depuis 5 heures dans le village Murambi, à 8 km de Sake, dans le groupement Kamuronza. Ces combats qui opposent l'armée aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent à menacer la cité de Sake ainsi que l'axe Kiroshwe-Bweremane-Minova. Ils ont repris d'après les violents combats enregistrés dans les collines de Sake il y a 2 jours. Le président de la société civile de Kamuronza, Léopold Mutambiro, demande à la population de se mettre à l'abri pour éviter d'être victime des obus qui tombent dans divers quartiers de Sake Mubambiro. Bandeko, bitumbane gosila ndenge nini? Tant yozo mona ke na kata bitumbana
même sur le but que Kagame azali ko soutenir M23 mais nakanisi à 60% ba congolais mtoza simana. Allez-y comprendre. Et ce sont les mêmes congolais oyo baza soki bayoki que banguna ba avancer ça dit ba mitre belé ba débat et salami ba yindisi WhatsApp ba yindisi TikTok na ba image mususu ba image mususu mona na ya 1985 il y a 1993 il y a 2003 ba image ya kala Congolais lingimboka te na éviter a kolingimboka nini so lingimboka na été problème ezana mito ba congolais on doit encourager télévision ba chaîne YouTube ya ba congolais bazo pesa information bien yozo privilégier ba image oyo bazo kene olokota na zamba bato ba kufa kala bazo tchana ba groupe et puis pour banque ça bande kono ba congolais ozo mona que toza na problème congolais toza na problème congolais toza na problème à casse. Il y a un problème. Léopold Mouisha affirme qu'un obus est tombé ce matin à Mubambiro, où sont cantonnées plusieurs forces, notamment l'EAC et la MONUSCO. Il appelle également le gouvernement à sécuriser la population locale, y compris les déplacés qui se retrouvent abondamment sans nourriture, sans abri et obligés de fuir à tout moment. Plusieurs autres sources déplorent ces combats récurrents dans la région de Saké à violation de cessez-le-feu qui était censé commencer depuis mardi 7 mars à midi. Mardi 7 mars, normalement, il ne fallait pas tout mais le ko la ba kosaka, le ko la bango ba mona biso bana mike, donc bango azalaka, bazali ko kosa biso que non, c'est le fait biso tondimi, ba papa botala tokomo longa minduki nzoka bazali ko kende mboka msusu, ba tiki mboko bazalaki, ba keko se cantonner bango tout na mboka msusu. Mboka ana ya bango te, mboka ana ba chasser, ba nani ba chef coutumier, ba bomi ba misusu, ba yibi biloko ya bato, ba koti na bandako ya bato, ba komi kufana komisa na bandako na bango. Ba zui basi ya bato na bana bato, ya basi ba komisi basi na bango. O baza na chance te, ba bomami, o baza na chance, ba continuer ko servir cause ya ba M23. Et donc, une accalmie relative s'observe sur l'axe routier Saké-Minova et le trafic est normal sur cet axe, toujours contrôlé par l'armée congolaise. Donc, bandeko, to soutenir l'armée nation congolaise, to soutenir Banamboka, puisque Banamboka, bazaliko salamsala, kitoko Banamboka, bandimi, vraiment, kotika nzoto na bango na tina, ya République démocratique du Congo. Donc, essayez vraiment de soza congolais de père et de mère. Oye bandeni ni ya soutenir Banamboka. Alors, Banamboka, les losoki, bapa bazo soutenir biso, tout le monde a omabete, puisque biso tozala ba millionnaire nakata Congo wana. Biso nakata Congo tozala batu oyo bamonaka mpata de balobaka. Tozala batu oyo nzambe atia loboko na ba faire na bango. Mais pour yoka que un homme d'affaires azui camion ya biloko ya tekaka atindia on akan kokolo ou bien azui camion ya biloko ya tekaka atindia ngo na basoda wazana zamba na limite bazé belé puisque soki bazalaka ndetoka ba na télévision ndetoka ba na YouTube soki bazotamba kombo na bangote c'est congolais azali bomabe makasi congolais za na mbongo asepeli alia yango yena mwasine na bana na ye mais o bazana zamba azolinga kimia ekota na mboka mais azo soutenir effort militaire au bazana zambate
azo soutenir effort ya gouvernement o bazo samsala pour la kimia ekotate mais azana mbongo azana ba millions azana bandako partout na Kinshasa ba locataire bazo futela azana ba magasin partout à travers la République mais pour na ko sunga bato bazo batela puisque le business on a ikokoya vite fait pourquoi parce que kimia ezate mais ya bosani azo matsa ba prix azo sala ba millions mais un jour bitumbana eko comme place magasin ezali eh ben mon bon esili et loko yazo kanitsate ya mwana donc on décosoza na moi nzambe atia loboko sala nyoso poete o aider bandeko bazana zamba o aider batu oyo bazana besoin ya kolia ya komela ya kozwa kisa malonga pona bango et puis pour la famille na bango salisa ndeko salisa sunzamba atia vraiment bomengo na maboko salisa tout le monde a mindele téléthon salisa bazo pese pas coliche na resto du cœur bazo pesa ba mbongo ebele en termes de millions na secours catholique na France terre d'asile bazo pesa ba association caritative presque nyoso ozana kata ya France pour te ba soutenir mais ya biso na Congo tozana ba musiciens to yoka te ke basali bon si basala ba concert donc na monaki fallait sali concert na monaki Watanabe asali concert na moni ba te belé basali ba concert 40% 30% ya recette et que na est la République ezali vraiment eloko malam mais to suka wanate to suka to tika la likamona to tika na maboko ya ba musicien te bino ba homme d'affaires bino ba commerçant bino ba tu oyo nzambe à bénir bénissez aussi les autres. Alors bande balandi soki nazolo balikambo bénédiction c'est simplement puisque cargaison moko ya munene 35 tonnes ya vivre et non vivre et kita ina kata Goma pona ko pesa batu oyo to bengi ba déplacer de guerre to bengi batu oyo ba kima banda kuna ba kota na bazamba na ba condition oboyebeli soki ba kotizamba ndenge nini ezala kuna bambule ezali ko betela bango zamba ndako ezala te to s'imaginer te que mbule zo betela famille mobimba tant que na éviter na ba condition bazo vivre mais ba cause ba finiki mandalala ba cause la ba finiki ba poso ya ba kuanga et cause la ba finiki je ne sais pas comment ils arrivent à tenir si longtemps na ba condition si abominable na kati ya zamba. Donc bandeko soko za na moyen kokanga mutema te kanga mutema te puisque mundela sali yango mundela uti mutsika Macron azaki na Kinshasa du 1er au 3 tango azongi a sensibiliser côté wana mobimba États-Unis d'Amérique non Hollande Belgique Allemagne France bango to wana basangisi avion moko cargo 35 tonnes batindi na est pour te batu baso bakisi batu wana baso ya kolia batu wana baso ya kolata donc ezali ndenge il faut biso beto sala to zela ka mundele te Macron yebisa biso ngote to ka buke misia to ba tunasho zo kufa eza fota mundele te muna mutu il faut se protéger to tika ba be monsieur belé en ligne pour na ko dénigrer musala mukonza zo sala musala kadi mazo sala musala mboso zo sala musala ba ati azali ko sala musala Samal Konda zo sala mais tout focalisé vraiment sur l'est de la République démocratique du Congo puisque bande so kimezate même de la tindiblo rolia ndela la kisi que nayake pa na bino bolela ki nasali congolais bongo yo Tolanda arriver à vivre et non vivre dans Nord Kivu et puis on se retrouve tout de suite après l'image. Merci.
L'atterrissage de ces cargos à l'aéroport international de Goma ce vendredi 10 mars 2023 matérialise l'engagement du rôle de pont aérien humanitaire annoncé dans la conférence de presse animée conjointement par le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi et celui de la France Emmanuel Macron le 4 mars dernier à Kinshasa. Au total, 35 tonnes constituées entre autres d'abris provisoires, des kits hygiéniques, du matériel médical et celui nutritionnel. Un don de la France couplé à l'Union européenne, affirme Bruno Aubert, ambassadeur de la France, qui a personnellement accompagné la donation aux côtés de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne. Ce qui se passe ici, dans l'Est du Congo, est inacceptable. Ce qui se passe dans l'Est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire, c'est la raison de notre investissement diplomatique et politique qui accompagne ce pont humanitaire. Ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent, qui sont partie prenante à ce jeu cruel de la violence ici, doivent comprendre qu'ils seront de plus en plus sous l'œil attentif de vos partenaires. Le lieutenant-général Constant Dumakumba, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette aide humanitaire au nom du gouvernement congolais. Après avoir remercié les donateurs, le chef de l'exécutif provincial a tenu à rappeler que le besoin le plus profond des déplacés bénéficiaires de cette aide humanitaire, c'est la paix et la paix durable. Le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer plus vite que possible dans leur milieu d'origine, parce que c'est une charge énorme aussi pour la communauté internationale que cette population aujourd'hui souhaite que la paix durable revienne pour qu'ils regagnent leur domicile. Cet avion, constitué de ces 35 tonnes, est une première rotation qui sera complétée dans les tout prochains jours. Voilà, Bandeko Balandi, wana tozaki bongo na Est, il y a République démocratique du Congo, et Siganini, dont il y a Mindele et Komaki, donc il y a Hollandais, il y a je crois Belge, et puis il y a Français, et Zaki Nakatiwana, donc pour nous là que tous allez vraiment en bon terme avec communauté internationale, avec beaucoup occidentaux, tous en avons vraiment en très bon terme, parce que Tomoni, président Nabango, aïe Kalamingité, président de la France, Kalamingité, Cargo et Kouei, avec Biloko, avec Bakisi, Biloko et Belé, pour Natina, il y a qu'à aider vraiment la population Nabiso, surtout au Bazar Katazamba, Bazar la possibilité, si ce n'est que sauver vie Nabango, donc, ils ont dit que Tozana Batu Oyo et Sengeli, Tozana Bango, en bon terme, tous en bon terme, puisque ceux qui tous en bon terme, te Bandeko, et Kozala, moi passé. Alors, Bandeko, donc le matériel a été livré à Goma, donc, beaucoup de avion, mais de l'unité Babylonini, et Zakina Kata avion, Bilokoni, Memila Banani, et puis Ekokende et Siganini. En effet, un avion cargo transportant plus de 72 mètres cubes de fournitures médicales de l'UNICEF destinées aux personnes déplacées vient d'atterrir ce vendredi mars 2023 à l'aéroport international de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Le matériel a été livré à Goma par un vol humanitaire Air Bridge, organisé par l'Union européenne avec le soutien de la France. Je cite, « Le matériel d'urgence contient 50 000 sacs de sel de réhydratation orale qui joueront un rôle vital dans la lutte contre la diarrhée et le choléra. » Dans le même avion, il y avait le sac et qui seront principalement distribués à 2 milliers de personnes déplacées par les récentes violences dans la région de Goma
au Nord Kivu. Le choléra, la rougeole et le paludisme sont des problèmes de santé majeurs dans tout l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les zones touchées par d'importants mouvements de population, dit l'Union européenne dans un communiqué. Parmi les fournitures sanitaires et nutritionnelles livrées ce vendredi 10 mars 2023, il y avait de kits sanitaires d'urgence contenant de médicaments et des équipements qui seront aussi distribués dans plusieurs centres de santé. Je cite, « Cela permettra de fournir du matériel sanitaire et nutritionnel à des dizaines de milliers de personnes dans les zones touchées par la résurgence de violence. » Bandeko, c'est très bien. Ndela yena biloko, ndela lobino biloko oyo, basache ya ba mai, ya kozong sabatu, bakisi ya palu, bakisi ya choléra pona bana. Mais alors, et loko oyo ezali ko bang sari ezali que ezali le fait que ba okabola na ba centre de distribution. Bane onakasi l'air na lobinde wana bozo mona directement eloni na ina loba. Na centre de distribution ba keno tika ba matériel wana mundele na mutune ya okanisa keno biso awa to pesa bilo na secours catholique a redistribué on a ba pauvre. Mais kuna ce n'est pas la même chose. Tous allez tirer sonnette d'alarme et pas yaba konzamboka de manière à ce que biloko oyo uti pa mindele biloko e uti na poto biloko wana balandelango depuis des douanes depuis comment dirais-je depuis récupération nino depuis déchargement, voilà c'est le terme, depuis déchargement il y a bakisi wana ti na distribution puisque ceux qui bâtit qui trace congolais au PC bakisi il y a gratuit et au poto balabi kabole là aussi ko yo population de ko s'imaginer dégâts. Deux solutions pour les karana pour na congolais, soit on va qui si périmé à kabole là on batu o ya bien outi na poto abandi ko tekisa, soit bakisi wana et qu'on la détourner intégralement et qu'il y a ba pharmacie, il y a ba médecin, il y a ba et qu'il y a ba dispensaire, il y a ba infirmier. Donc au biloko wana nyoso zali ko ya et sengeli balande la vraiment de A à Z. Déchargement jusqu'au point Z place nini ba ko kende ko tia nini ba ko no distribuant. So kité à bandeko milelo et ozana kata kino bo yo ka place les kate. Donc il faut balande la très bien. En outre, le vol transporte d'importantes quantités de suppléments de vitamine A qui sont distribués à 300 000 enfants afin de renforcer leur système immunitaire, de préserver la malnutrition et d'atténuer les effets de la rougeole. Pour Grant Laïti, le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, cette aide n'aurait pas non plus été possible sans le financement des opérations européennes de protection civile et d'aide humanitaire ECHQ et qui font centrale d'intervention du fonds des centrales d'intervention pour les urgences humanitaires CERF wana ezali ba organisme oyo bachaki mbongo bachaki biloko na bango na kati avion pour être communalisation na Goma. Du Canada aussi a participé, de l'agence gouvernementale suédoise pour le développement SIDA, de la Banque mondiale et de l'Allemagne. Donc on a 4 biloko ils ont 4 avions
oyo bakiti mpona bandeko na so baza na zamba oyo baza en déplacement tozali na baorganisme ndenge na ndenge oyo batie liboko na poche po ete biloko wana ekomela biso tozali na UNICEF tozali na des organismes oyo ezali ya poto oyo balingaki vraiment que non bandeko na biso bazwa bakisi bazwa pe ya kolia. Et donc la garnison de matériel médical est arrivée à Goma en même temps que les visites dans la capitale du Nord Kivu des ambassadeurs de l'Union européenne et de la France en République démocratique du Congo. Cet engagement confirme et renforce notre solidarité avec toutes les victimes de cette tragédie humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parallèlement à notre plein soutien aux diverses initiatives en cours pour y rétablir une paix durable, a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier. Bien que le majeur ou la majeure partie de la cargaison soit livrée à Goma, précise le communiqué, et certains équipements, notamment de kits pour sages-femmes, seront livrés dans l'ensemble des provinces de l'Est du pays où le conflit a déplacé plus de 5 millions de Congolais. Donc, Bakitouana, pour la sage-femme, pour la bandeko, bazali ko bota, bandeko bazana zamba, peut-être kende na mokumba, azana posa robota, donc bakit ya accouchement et kozalawana de manière bakabolango et puis mututu abota na ba condition humaine na ba condition ya malamu. Donc ba région nyuso ya est batuna batu ba ozon puisque bakit ezali ebele ya osanate. Dans le seul Nord Kivu, depuis le début de la dernière crise en mars 2022, plus de 800 000 personnes ont été forcées de fuir leur maison. Dans la province de l'Ituri, on estime qu'environ 190 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et que de milliers de personnes ont été déplacées depuis le début de l'année 2023. Donc, essayez vraiment, na gouvernement na biso, na ba konzamboka, na ba organisation internationale, ba telemela likambo na samba, ba telemela likambo, ya ko déplacer déjà bateau, mais tant que bateau se déplacer société, on a des troubis qui bitumbe sili. Tant que bateau bazali nan ko kima banda kuna ba wazo tika misana, ba wazo tika miso wazo tika ba mbongo belé na ba banque. Et donc et comme un butin, il y a guerre pour la M23, donc il y a qui bandina so za la kimia bitumba ici là, mais il y a libéla. Ndeko na on conseille bino que ceux tozela qui 20 ans, tozela qui 30 ans, propose tozela 5 ans, tozela 3 ans, eza sumula été. Donc tous avons un terme à l'amour, ya kozela, ya kozela, ya kozela. Voilà, sans transition, bandeko tokoyeba et l'Okonini vraiment échangé depuis Macron à l'équipe de la République démocratique du Congo. Mais avant la côte de la solo, naïeba résolution nini, solution nini, ya motuya, oyo Union européenne, oyo commission ya ce conseil de sécurité, barrière biso na kata République démocratique du Congo. Et puis biso ba congolais tozali ko zelani ni vraiment na conseil international de sécurité. Donc esengeli vraiment tolanda Christophe Lutundula ou azali ministre ya affaires étrangères à l'Obeliango et l'on tozo zela et pas mindele et l'on tosu tozui et lokoni ne tikali vraiment tozoa. Donc on se retrouve tout de suite après la vidéo. Merci. Était importante et nécessaire parce que d'un côté ça fait longtemps
que le Conseil a mandaté une mission au Congo, ça fait 5 ans depuis. Et ensuite, la situation particulière de notre pays exige que nous ayons une communication permanente avec l'institution chargée de la sécurité internationale, en l'espèce le Conseil de sécurité. Ensuite, c'est une rencontre essentielle pour relancer sur des bases rénovées le partenariat entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et pour nous, ce partenariat doit être un partenariat pour la paix et la sécurité, un partenariat pour la stabilité du pays, un partenariat pour le développement économique et social de notre pays sur la base du programme du gouvernement. Ce partenariat aussi doit être un partenariat qui est ancré dans les réalités du moment, un partenariat qui rencontre les demandes fortes, les aspirations fortes de notre population. Et de ce point de vue, la priorité de priorité, c'est la restauration de la paix et de la sécurité. Pour y arriver, il faut mettre fin à l'agression contre la RDC et aux aventures meurtrières, criminelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Et cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Luanda-Nairobi, qui a été avalisé par les chefs d'État de la région et par les Nations Unies. Cela nécessite également que la MONUSCO soit réajustée. Si on veut avoir la MONUSCO, une MONUSCO qui travaille, qui est légitime aux yeux des Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner des moyens qu'il faut. Autrement, il ne sert à rien de jeter des hommes, des femmes, militaires ou civils dans une affaire pour laquelle ils n'ont pas les moyens. Pour aussi arriver à ce résultat d'éradiquer les cancers des groupes armés et de l'agression, il faudra des sanctions. Et nous avons insisté, les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, les moyens sont là, la tradition est là, les règles de droit sont là, les pratiques sont là. Les Nations Unies ont tout ce qu'il faut pour sanctionner comme ils l'ont fait dans le passé et comme ils le font aussi par rapport, par exemple, à la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc c'est ce que nous leur avons dit. J'espère que nous nous sommes compris et que de cette compréhension, nous allons maintenant avoir un partenariat renouvelé et rénové pour mettre fin à la crise qui se vit dans notre pays. Merci beaucoup Bandeko Balandi pour la patience Nabino. Donc tozali ensemble, vous allez bon na Erotech Télévision, Nazali Jean Pouilly, présentateur, il y a émission Autobena Combo, il y a le Congo en marche. Donc tozali awa tous les soirs quasiment pour la lobela au Italie politique Yamboka lelo Bandeko tozali focus sur arrivé, il y a membre, il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies au Bazana Congo pour na koyeba pourquoi na niveau il y a gouvernement, na niveau il y a M23 va respecter engagement dans mon côté au baba que non à partir le 7 à midi bitumbe aux la souté toko se retirer toujours na base ici gato utaki mais bitumba ne continuer depuis Conseil de sécurité babino il faut batu oyo ba commanditaire ya bitumbana bazo ba sanction est-ce que eko salama to eko salama te bandeko ya monde to ngito landa vraiment na dernière partie ya masolo na biso. Une semaine seulement après le passage du président Emmanuel Macron à Kinshasa, la diplomatie de la République démocratique du Congo, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, entre en danse. Concernant l'agression des terroristes Tutsis rwandais du M23 RDF. La parole est au co-président de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la République française Nicolas Rivière, qui s'est exprimé en 14 points.
linéaire en posant ses pieds sur le sol congolais. Alors, mon tindami, il y a Union européenne, Bandeko Balandi. Tango a commis à sali discours. À s'adresser à ma Congolais, à s'adresser à ma victime et puis à s'adresser à M23. Que le groupe armés cesse leur activité. Première demande. Il y a co-président de la délégation du Conseil de sécurité nationale, Conseil des Nations Unies en République démocratique du Congo. À Sengi Naba, groupes armés, il y a M23, Bitumba et Sida. Wana ezali point à Liboso. Deuxièmement, à Sengi que ba groupe armé oyo nyonso bazali na kati ya Bitumba balanda processus politique, c'est-à-dire oyo ebimaki na réunion ya Luanda et pas ya Joao Lorenzo, oyo ebimaki na Kenya et pas ya Uhuru Kenyatta, balanda feuille de route wana. Troisième chose, ba groupe étranger nyonso o bazo bundisa République démocratique du Congo babima na kati ya mboka na biso. Et que cette visite importante, quatrième point, elle se déroule dans un contexte difficile. Comme vous le savez tous, puisque les groupes armés sont actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, causant des dommages graves aux populations. Na cinquième point, il y a adresse naïe. Alors que 2 milliers de personnes souffrent actuellement, des hommes et des femmes, bien entendu, sont dans la brousse. Il faut tout ça, les sabango. Il y a une crise humanitaire sans précédent, bien entendu. Plus vous le savez, un pillage des ressources naturelles. En plus, c'est bien au malam que Batouana, Obazo Mounsa Congo, Lelo, Bazali Mounsa Bisote, puisque Toyoka na bango te, puisque to swanaka na bango, non, mais puisque balingi de baïroïba. Il y a nécessité pour les groupes armés de se retirer des zones occupées, y compris se soutenues par le pays étranger, le Rwanda. Toujours une adresse, il y a co-président, il y a délégation, il y a membre, il y a conseil de sécurité. Alors oui, on soutient que les combats cessent, que les groupes armés déposent les armes tous, que les groupes armés soutenus par l'étranger se retirent et que les éléments étrangers se retirent aussi du sol congolais. Dixième point, Oyo a développé qui à l'Obiboye. On est là pour examiner la situation. Je crois qu'on fera un bon point de presse en partant et on vous livrera nos conclusions, mais je pense qu'on ne veut pas préjuger de nos conclusions. Toujours salam sala. Tom Salé au Komanasuka, Toko Bengi Saba journaliste, tout ça les points de presse, Nakata point de presse wana, Toko Loba Oyo Tomoni, et tant que Toko Zonga, Toko Loba Oto Sala, mais ils ont mal jugé à niveau, il y a presse ni il y a population. 13e point, comme vous le savez, il y a des mesures qui existent déjà. On va regarder ce qui année
à titre national et non plus en tant que coordonnateur de cette mission. Vous le savez, le président Emmanuel Macron était là il y a quelques jours. Il s'est exprimé sur le sujet et je vous renvoie à ses propos. A-t-il conclu? Selon l'ONU, l'objectif principal de cette mission est d'évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, conformément à la résolution 2666 de 2022 du Conseil de sécurité. Bandeko, donc, Batouana va observer, maintenant, si ndenge mkonzamboka sa téléméli déjà occidentaux et sengeli Batouana batika la kan observation te, puisque tant ba on observer, Batou bazali ko kufa, tant ba on observer, Batou bazali ko kima, tant ba observer, Batou bazali ko vide, puisque je me suis roya boye, ba bi monto ko observer chaque total année bazo vi beaucoup mikuna, beaucoup ti ni meme, ni tabac, ni soso, ni bat bango tout bakima wakena zam. Boye ça sikoyo observation au non au sein la et au servir na nini. Et bongi bo ça l'observation, besoin résolution tout de suite, ceux qui sanctionner bo sanctionner mbalamoko. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, déjà, sur mon photo, tout se prendre en charge. Pour surtout, mindele bandeko, to bando léa, léla kaka, to bando compte bamboula. Oh, to sali 20 ans, bato na bakendekete, to sali 30 ans, batouti bazaki panabiso, to sali 40 ans, génération eleki, bano baroya, otikeli bango nini, bomengo o tike la bango héritage yo tike la bango eza héritage ya bitumba biso to lingi bana biso to tika bango na kimia tam biso to lekana na to tika li bango to tika bango na kimia. Donc voilà bandeko na sina sali tour ya oyo nyonso na bongisa ki, mais par contre on a ko clôturer masolo o été sans que na lobela likambo ya enrôlement. Il se passe des choses na niveau ya Katanga. Na Katanga ko ne pas bande on a bazali donc enrôlement zo les kabienté enrôlement zo les kabienté balobi bato bazana kata ba bureau masolo na masolo bazo kipe kutu bato bazo sesa ba ninité soki ngonge koki au mona sur 1500 au bayo 700 enrôlement au mona ba 100 à 200 n'habité bato wana critères de recrutement critères de sélection ya bato bazo sa na seni na Katanga n'habité sur les acquis différents na oyo ezoleka na ba pays mususu. Comment muto koko ya tongo butu moyo ozaka na téléphone na maboko bato ba fandi après tant le rekoka non bokende alors bandeko tango bato bazotu na ba question na bime bozo sala boye po nini biso zo tika bana to tika misala to yiko se faire enrôler abino so ngo se faire enrôler soko sepelité kene se faire enrôler na mbujimai ndeko muto ande wana utie vraiment na seni azo travailler na seni a répondre à batende wana. Président Kadima, président Manara et Sengeli Maman Seya bosala nyonso pona otia kimia na Katanga. Katanga na éviter. So ce pays te bon ça enrôlement na Mbujimai. Est-ce quelqu'un Mbujimai ça enrôlement? Est-ce quelqu'un m'a valu besoin na nini wana? Et Seigneur bato wana bo moni bango, bo balancer bango et puis match sili. Ndeko mo akomeli ngai alobi boye. Bonjour monsieur le présentateur, journaliste. Moi votre frère, je suis à Lubumbashi. Je fais un constat très amer ici à Lubumbashi. La population veut se faire enrôler. Il y a des gens qui passent nuit, 2 à 3 nuits dans les centres d'enrôlement. Et pourtant, un engouement terrible a été remarqué ici. Bato qui est belé, mais tant beaucoup mana, bato bazana kati baza censé ba enrôler bato,
bazana ba téléphone bazo sala ba vidéo ba selfie bazali ko enregistrer ba WhatsApp bazali ko enregistrer ba TikTok mais bazo kipe ba tout au mona ba tout bazali na mingi te bato wana bazongi pour le lendemain est-ce que mutane wana ozonga susu donc esengeli makonza mboka ba telemela solo likamwana et puis va trouver solution. Les gens ont besoin de se faire enrôler, il y a un engouement, mais arrivé au centre, on trouve des désordres organisés. Le chef des incompétents, les agents ne font que faire de va-et-vient dans les bureaux. Ils font que téléphoner, ils font que bavarder. Et en fin de compte, le soir, ils auront enrôlé que 45, 50 ou 60 personnes parmi les derniers enrôlés. Il y a des membres de leur famille, il y a des agents de la CENI et les connaissances. C'est-à-dire que la katanga so moni ba enrôler mutu ndenge de quoi lobby, il faut mutu wana il faut la camarade ya mutu azana machine azo enrôler batu. Ce que moni ba enrôler batu okomona batu mingi bazali ba membre ya famille ya batu o bazo sala bureau ya CENI soki ba rôler batu yeba ke batu wana bazali ba connaissance na bango mais yo soki ba yebi yote o se faire enrôler te. Vraiment mes frères, je vois ce qu'il y a une main noire pour boycotter le processus. Que le président Kadima revoie la situation. La population est découragée. Beaucoup ne sont pas enrôlés. Il y a eu même de langage tribal qui indiquait que, je cite, allez vous faire enrôler au Kasaï. Donc, je propose qu'on fasse passer le micro-baladeur, que la population s'exprime. Parce que ça ne va pas. Donc, si vous avez un message, bino va bozali ko travailler pembeni ya maison ya CENI, bozali ko travailler pembeni na mikonzi. Ndenge bo comme ça message oyo, bo partager vidéo, bo liker de façon que ba information na e comme la bango, ba trouver solution na oezoleka na Katanga. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur Eurotech Télévision. Bambote na bino, bo zangi sate bandeko. Pour nous liker, pour nous partager et puis pour nous s'abonner. Ciao, ciao. Merci.